Coucou la famille. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Bon déjeuner de ce matin. Bon déjeuner de ce matin. Voilà. Bonjour, coucou la famille. Bon déjeuner de ce matin. Bonjour, bonsoir, pourquoi pas. Ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Bambote Ebele, Bisika, Bizubino, coucou la famille. Shalom, naba homme de Dieu, va chantre de l'éternel, va shalom, matondo, naba kimbangiste. Vraiment, Abari, Muzuri, naba ndeko na biso nyonso, la chef coutumier, respect makasi na bino, to pesipe matondo, naba kimbangiste, to répète. To pesipe bango deux fois. Lelo mukona na bango, hein. To pesipe bambote na biso belé na toute tendance confondue. En tout cas, bambote belé bien sur les baobas, vous partagez l'émission, vous aimez l'émission, vous likez l'émission, vous partagez. Vraiment, ils ont bien, bah soutien na bino, na conseil na bino. Vraiment, ils ont malam kofinga na bino pe, ils ont bienvenu parce que il a que ça éducation maman na ona tata na yo. Voilà, et puis ça biso bien petoye ba parents na yo abokolio ndenge nini. Voilà, na ba réaction wana et puis ça penza directement maman na yo na tata na yo. Ya wana yo kabal baka mama na yo. So mta fingo mama na yo bilo kaka mama na yo za impoli. So ka fingo tata na yo donc alobi tata na yo za impoli et suka bongo ya ngo bakata kango et parce que ba finga ka bango selon comportement oyo ekolakisa na société. Yango wana monaka ba finga ka ba injure ya ndenge wana. Voilà bande konangai tozoke na biso mwa mbangu toza na biso na iloko ya kuumela te kaka ndenge ndeko na biso mwasi Marie-Laure yepe asali émission moko mukie na tongo ya lelo ngape na ye kopesa bino mwa conseil balobi likambu ya moto yango nde toyela kopesa conseil emsu ye akotala na yebiso te mais yo moto ozo traverser excuse même likambu presque na ya ye okozwa leçon pardon. Bandeko na ngai komona Marie-Laure ndenge aleki na émission na ye okomona ke mwana mwasi oyo aza na zemi. Bon, soki aza na zemi te, cela veut dire que âge ezomema ye ou bien monene ezomema ye parce que azosala émission aza essoufflé. Aza na pema, ye moko azoloba pa pema, banini, bon soki pe azosala base eza kaka ye. Mais komona ye penza boye na ndenga ko monene wana matama esali ye. En tout cas, tokoki koloba 90% mwana mwasi oyo aza na zemi. Botala ye. Bandi internet na 2010 na sombi ndako na ngai oyo navandaka na Edmonton awa na mbongo ya YouTube na gagné na YouTube. Donc naza makambo ebele à part bateau. Voilà, alobi mon muke atie nzembo côté o na yebiti soka alobi Raisa Pindi zela awa na Suisse na Genève respect na mesi en voilà alobi na yeka mo muke mais biso eloko eza kaka bozela tolongola volume voilà parce que eloko malunga alobi eza te alobi koleka na ba chaîne mususu biso na kaka bomona ye kaka bomoni bomona ye qui ce côté de près c'est là on a tellement botala de près botale bien bon monaki azolo bakutu pema voilà donc ce côté na chaîne na ye omona maloba na ye eza na ya gravité alobika pema alobi akoleka na ba chaîne pona aya ko expliquer situation oyo elekeli bandeko na ngai balobaka mwasi oyo amemi maki na maboko abundaka te atambolaka ekenge asalaka makambo ekenge mais eloko nazomona nazoconstater ke basi oyo bazemi balingi kosala barando balingi soit korépondre na likambo moko boye bakamaradi oyo ya mabe o bazomona ke ya koleka leka pa na ngai leka place boye apana yozo ozoloba leka pona yo pe moto oza na zemi ozolinga pe oleka bango eza intérêt na bango pour la lisusu visibilité lisusu pour la temps lisusu batalama lisusu pour la temps lisusu boye mais yo moto memi mukumba wana bazoyokela yo mawate parce que ceux qui par exemple lors
aza leki nanga biaza mwana nanga biaza ndeko nanga na linga na yebisa ye ko répondre te parce que mutu moko te abimisi likambu na ye abanda ko poster mobali na o bato nyonso babeta ngo kara bakipa ngo te nga pe na mona yango omoni mais tango audio ebimi oyo mobali azali ko wanga na ye eza normal bato baloba Marie-Laure awumeli bambule ebele bande komoni na mobali te abande ko poster presque mobali te alors tango kaka poster mobali na ye eleki nango mpe bato babete na bango yango mpenza kara bakipaki yango te kutu ezalaki te ke esala tapage eloko te bandeko na nga bokoke na baneti bokomona eloko moko te parce que alingai pete mosusu balobela yango mais bato balobelaki yango te mais lere sikoyo bato bamoni bayoki audio balobi mais mobali bande koposte likolo bazoposte liso lelo kuna baposte sapatu lelo kuna baposte kaka monoko ya pamba sikoyo nzoka nde mobali yango aza mwana moke sikoyo mobali yango aza na auti na couple na mariage moko boye mais bien couple moko boye esi ekufi mobali yango azowanga na ye soki audio wana ezaki audio aye moko mutu ayebisaki mobali ne esala genre audio ndenge wana mpona eningisa internet toyebi te parce que audio yango mpe ezalaki clair te bato nyonso oyo baleka pa ya mwasi wana balobi ke mwasi wana aboya ye abengana ye mobali wana aza ntina te aza jigolo abetaka donc makambo ebele ndeko mwasi mpe mwasi wana mpe azali bien te aboti koto azongeli mobali aboti koto asali boye donc couple yango ezalaki couple moko en très très désordre na couple oyo mobali autaki avant. Alors, tant que pas Marie-Laure, il paraît aza mwana muke par rapport na ye wana eza nango eloko côté, c'est à toi seule la femme oye baba conséquences nango surtout na biso ba congolais lelo azo lingayo lobby akokoma o abanjo linga bana mike mais ceux qui akolinga o tina bokoko totondeli bino bonne chance mais eloko nga so na yeli bino na tongo ya lelo na réaction oyo na ye nango émission ko na linga na sala na zappe yango tozongisi yango ata lobby na bon déjeuner ezaki ntango nayoki réaction na ye namoni pema oyo ye aza nango est-ce que ezali pema oyo bato bazolobela ye na internet ou bien ezali pema oyo ya mwasi ya zemi alors soki ezali pema ya mwasi ya zemi nakoyebi so ndeko na nga yo place oyo osepeli oyo bando lobaloba na bemission nakopréféré osala na yango te osala yango te tala ndeko na biso mosusu mpe ya son âme tozwaka kaka mayele te tozwaka na biso congolais azwaka mayele te Angelica pe à son âme akufika na bazemi boy na bazemi yo yebi te batu combien bazotala yo atop okati awa olakisi awa mais mutu muso kotala kana elongi boy ayebi ke moi moso azanga ze mutu mususu akolobelo maloba moko boy esoki oyo lisusu olie kutotika na yo ntango omoni ke basaleli yo mpe bemission eumeli te mopepe yango mpe eleki nango noki okoka kofanda na yo ovandi otali ti oboti tango kobota oye korépondre mais ozowelela so oza na mokumba ngo orépondre so oza na mokumba te ozowelela ntango oza na pema neti oza na santé moko ya bien te en tout cas oza pema ozoloba na pema biso toyebi yo bambula ebele. Félicitations, YouTube balobaka eza musala mabe, mais esombeli yo ndaku, YouTube esombeli yo voiture, YouTube epesi yo kimia. Félicitations to sepeli to valoriser musala na biso ke efutaka esalaka bien soki ozosala musala eza malamu. Et puis bango tango babanda musala ba YouTubers bazaka ebele neti lelo te. Lelo concurrence ekota ebele. Concurrence na sens te ke moto aza dans un non. Concurrence au balobaka na sens ke batu bakomi ebele kotalama eza lisusu na ba vue o ndenge tozala nango liboso te. Ata biso tango tokotaka YouTube totalamaka makasi pe mais siko totalama isu makasi te parce que mutu boye pa koti azosala musala koleka yo mutu boye pa koti azosala boye bakampe koti mutu oyo aza mutu atel na sérieux na bakan ezala ite bakan susu eye kobebisa biso musala mutu ayebi ke nga so naza mutu atel na kotala mutu atel te moi so aza boye na kotala ye te mais na ntango wana ezalaki te. Félicitations, bravo, Nandaku, musala kitoko, musala yango nde futaka, musala nde mama, musala nde papa, musala fo e futa yo, etika on a ba souvenir, oh lobi ke eloko naza nango ezambongo nanga YouTube, ndaku na vandi ezambongo nanga ya YouTube. Bande ko nanga tozoke na biso na lombango na kozumela nanga mingi te mais na kosenga na yo ndeko mwasi zala na kati ya ndaku batela zemi na yo parce que zemi ya kimukolo ezalaka pasi. Ozali na moins de 30 ans te.
ozali na moins de 35 ans te moto akosa te 40 ans peta mosu ekoki bazemi wana ezalaka bazemi ya risque ezalaka bazemi moko il faut landela ozala na kimia parce que eloko ozo ressentir pasi nyonso oyo ozo ressentir mawa nyonso ozo ressentir ekendeke na place ya mwana bandeko na nga so ozoyeba te soki oza na zemi kolinga te ozala mawa okoya kobota mwana oyo akobotama na badepression lere abandokola mwana wana akokóma na badepression parce que na kati na ye déjà bacerveau na ye bamakambo na ye esalamaki na mawa soki mpe oboti mwana oza trop excité ezaka pe bien te yango balobaka mwasi azemi aza fo arelaxe awa eza YouTube Marie-Laure eza mboka moko ya malamu te eza mboka moko ya pasi ntango mosusu oza na mama te atika yo kala papa mpe asona mauti okufa oza na moto akopesa yo conseil te parce que namo déjà mobali no alingi YouTube azo korépondre na bachaîne mosusu oyo mobali na elekaki mais yo kolanda loyenge wana te yo landa zemi zala na kimia eza mpe eloko ekokima te bota na yo calmement kolanda loyenge ya baninga oyo te baleka na rando na zemi baboti bien mutu na mutu aza na vie na ye aza na likambo na ye mais yo landa principe ya zemi komeka kolanda teke mutu alandaka boye basali ye rendez-vous ye mobimba aboti asali boye le mosusu na nsima kobota ne wana oyeba eloko ekomelaka ye te mais aboya koloba aya mpe koloba te nyonso balekaka nango te tala Angélika barando ake kobota tiki bato eza souhaite osouhaitele yo te mais topesa conseil soki oza penza oyokaka parce que yo oza moto moko boye orépondaka te soki ata bayeli yo ndenge nini Marie-Laure boye ntango ti obanda osala bémission obanda korépondre bato te bongo lelo ntango okomi na mokumba okomi na zemi orépondre bato pourquoi e molimo nini ezomema yo ma sœur molimo nini ezomema yo sala mpenza vie récapitulative ya baémission na yo eza mpe normal yo mpo ya yo chrétien mpe bato olobela bato oningisa internet osala boye okenda boye ozongisa mambongo nyonso mpe ozoba nasomi ndako na mbongo internet mais toboyi te osalaka mpe vérité choc na yo osalaka bémission moko boye cartonné boye mais osalaka mpe bémission ya bato oblesa mpe bato wana ti lelo mpe na biso bato wana mpe batikala mpe na susi nga mpe nde nasala boye nasalaka mpe misio ya bato na blesa mpe bato ngai mpe nakoloba na blesa mpe bato ti lelo mpe bato wana na biso balakela nga mabe baloba na nga mabe alors so nayebi ke naza na eloo mo boye naza na maladi naza na zemi naza na boye nakoya jamais na internet vanda 9 mois ezaka ebele te parce que kopema na oyo wana to tokolobake zemi ezokende ta biso ekomi ba 5 mois ba 6 mois otika na ba 3 mois 2 mois bota yaka ko répondre na bébé na yo bandi ko bomba yebi longindeka ba je bosalaka ozwi bébé bambi moi elongi akolakisi biso nzoto oyo olobi eza problème moko te l'essentiel ozwi mwana na yo ata lelo mobali akimi yo mais mwana na okokima yo te basi boni mpe babala mibali baza plus âgé ke bango mamibali bazokima bango libala eza nango na assurance te oyo nabali mwana moke nabali mokolo nabali boye eza na assurance te eloko moko te elobi noki kobala mokolo mais soki kaka mpo na respect na yo nganga mpe naza na kati tosouetaki opresente biso un bon tonton moko aza na mature oyo akoli oyo alingaka sunga yo soki ozalaki na bon tonton alingaki kolinga te oleka na zemi obanda korépondre bato alingaka alinga yango te un bon tonton nde yango biso tozalaki na souci oyo yo bimisa opesa biso mais lokola mpo oyeli biso wana soki moto olingaka soki apresente yo mobali na ye okoboya ye te bonne chance na souhaite yo mais keba koleka na ba YouTube et puis ozoleka ozolakisa nzoto na yo il fallait que ose cacher na yo ozoloba ta na nsima caméra mais omilakisi mpenza keba yo posala olobela bato mabeme ebele mama obenga mpe bato wana tosenga bango pardon te oza danse te oza moto oza na mai na makila oluka mpe libala mama oya ti awa na kati ya l'Angleterre mais nzambe ayokeli yo mawa apesi yo ndeko vanda kimia kitisa mikita oza likolo kita apres oya koloba ozala presse ya nini okoya korépondre bato na période oyo oza na zemi
komeka kolanda batu wana te na ba o bazo peso ba conseil ya leur répondre ya leur salaboy ya leur salaboy keba bango tong bazala na bazemi na bango batikala ko yanga msuko sala ba mobulu oyo yo ningo o memate eza facilité baloba no kombono awa kombono mais siko za na zemi eza facilité biloko msu caché oya koyeba ya mobali na yo wana ozala déçu biloko msu pe kobima ya oyo bato baoya koloba pona yo pona mobali wana aza libanga te soki mibali nyonso tu oyo bima na bango na ba téléphone na ba nini ata mobali à Londres parce que histoire à Londres ngai na yebi yango très bien na mari lo mukolo zo kita na kati ya Londres soki nazaki mwana mabe talanga bien na ngai na ya ko filmer yo na kidiba ou bien pe na ngai na ya ko interroger yo parce que c'était babenganga pe pona na ya ko interroger to solo la mais na boya kana ngango na bita na lingi na ngate ngabite biso to benga na yo na internet te azane pe ser moko na sana na problème na yete no yo sa makambo wana te mais oyebi yango très bien makambo na oloba so mobali wana suka bimisi ba makambo nyonso ba conversation na mobali ya Irlande abimisi mobali ya Suisse abimisi ya Belgique abimisi ba mibali nyonso yo bimana bango ba bimisi ba bandi ko poster yo kanti mobali naza motema nzete yo kanti mobali naza motema libanga et au bébé c'est le peso déséquilibre na kati ya motema wana ya mobali wana soki sikopa ye pona azwaka eloko mo bopanda kende na ye akokende na ye okoya na yo ozolakisa biso oza pimbo me na kati ya ndako olela ke osala opasi parce que mobali oyo Angleterre ntango aboyaka yo esalaka yo pasi tu vois bandeko na nga tolandaka te parce que toyebi komanie caméra toyebi kotia filtre toyebi kotia poudre toyebi kokomisa elongi boye me ntango sokoli mpenza yo moko na kati ya ndako omonaka te na bandi kokende age na nga epusani merci na make-up merci na biloko nyonso bakisaka wana na bakamera na bino bopesa yango vraiment merci sinon te ebele baomona vraiment ke bakoli mais lokwa bazomona na kaka na ndenga ba make-up bazo kokanisa bakoli te a bon attendeur salut bandeko nanga botikala malamu to sololi en tout cas conseil on apesi na mwasi nyonso oza na zemi koluka bitumba te koluka rando te koluka eloko te mwana ozomema na kati ya libumu azozwa bavitamine na yo azozwa makila na yo adiminue opema mwasi azemi pema ekoma mokuse obandi makambo nyonso kati ya nzoto bandi kokabola ngo na moto mosusu alors kolanda oyo bazwa kolobelo te bota na yo nanu sino osala nini ocontinue chemin na yo ya rando sino te soki okoti na zemi na rando il faut ozala makasi lokola benita oyo ya TikTok hélas oya komema oya kobota prématuré ou bien pe oboti okufi et okoma isusu makakadiaka botika na malamu bonne journée et puis bon service na ba obazo ke musala pourquoi pas bonne chance na ba obazo ka musala papa musala maman yango wana efuta ya lor asomba ndako na Canada botika na malamu bye bye bisous bon attendeur salut la famille. Coucou la famille.